Voilà, bonjour, bonsoir à trop chers abonnés de Gemidor Télévision. Vraiment, merci beaucoup Nabino Nyonso, Nabi ke bozala ke belé, pe bozé belé toujours kolanda. Émission Nabino Bolingaka Mingi, émission est bien ezalaka na Gemidor Télévision. Merci à Mombos de Onzinga, Mombos de Onzinga si Kazali vraiment bien respect na papa, non ma papa mon malam, papa mon bien. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année Nabino Nyonso ba abonné tout ya Gemidor Télévision. Bonne année, bonne année, bonne année. Eza ya bino mo panti sango Bolingaka Mingi Benitam Poudi, autre image du BMO, la mignon de la presse congolaise. Donc, vous allez toujours brancher et là, comment on a Rabino toujours et ça rakaka, vous s'abonner massivement à Gemidor Télévision. Vous s'abonner massivement. Appel Nabino, message Nabino vraiment et ça la kabiso bien ma case. Donc, tant que vous avez erreur ezanga kate ezalaka tant bozo koma déjà qui était erreur moko boye bokomi déjà qui était tout ça pour ça boye boye donc et ça rabiso peut bien vraiment tant mobengaka tant bokomelaka biso donc merci na bino nyonso na sepelaka mingi vraiment na lingaka bino mingi tant bozala wana vraiment tant bozalaka branché na Gemidor Télévision lelo toyena lisolo moko ya malamu o to linto partager biso na bino elongo lisolo ngwezani to lobela sur la comportement ya bana basi bana basi baza ko se comporter ndenge nini na mboka na biso Congo pe libanda ya mboka na biso Congo lelo yo to komo mona na kala na mezalaka ndenge nini tondo mona ba mama kala bande ko se comporter bien mama maman akala na soko zo leke sika moko boya moni mabe amoni swati bana mibali bavandi omona mutu azo banga osala nini mais lelo oyo ezaka subongo te mwana mwasi pena bo amoni kira bana mibali bavandi abanga te amona bino biloko te donc bana basi comportement ya biso basi vraiment est un peu bizarre. Ils sont un peu bizarre et surtout dans la génération où il y a l'élo donc mon akarake donc il l'élo balingi trop qu'il l'élo au monde là tu me lo mo bokoti ko exposer nzoto tant on ko exposer nzoto ana uzi lo ko te kate uza kwanga te pour te bi ke kwanga nde bataka ngona balabala ba échantillon uzi échantillon te uza mutu. C'est pas dit que ceux qui ont exposé tout na yo longoli lamba otamboli bongo nde omoni ki obi ke été lokwa na zaboye batu musu ba mona bango te no ba mona ka ndenga pour ngandi mnaza mwasi non ce n'est pas ça eza bongo te donc bande ko na biso basi tant bozo sala ka bongo moi ke te na lata boye na zala boye ba o wana kuna balati alati na normal alati bongo donc yeba omona ete ba omona ndeyo eza bongo te za oza komisambwisa donc toza komisambwisa biso moko to mekano un peu ko changer to la olanda tena landa musicien tene nani oyo artiste moko boya lata ki boya azongisa ki boya sala ki boye bande ko nga basi ba o to mona na même na ba film à Nigeria totalaka même na ba série totalaka o ba nini ba to landa ba musique tango moni ke mutu moko alati lamba moko boye tenga pena lamba na lata bilamba balata kana za bilamba scène ezaka bilamba oyo ya scène eza lamba te ka olata ngo eza ebele pe bazana baza ba femme mariée tango alati luku na ebongo alati za ngo ka juste pour na scène esili na ngo esili mais ozonta ke tambono lelo biso surtout na mboka na biso RDC tokoma kaka te loko arebo alata ki boye ngapi na zolo ko arebo wana na lata loko nani alata ki boye ngapi na zongo na lata na landa ki série wana kuna intel alata ki boye ngapi funa zoka bongo na lata ya lata amuna ndaku na lata angote ko akenda ozo tambola nango loko abiso lelo komi okende bomoni mwana mwasa lati mo lo moya mukie awa pona nini ba mama na biso akala bazaka bongo te so to bito kepe so na basa mabala tant to bi ke comportement ya basi to en général ba mama omuna boy mwasa libala donc ye pensé la nika kilelo baba lenga kaka pona ka honneur eza ngo ka honneur eza nini eza ngo libala eza ka lokana fa na ngapa abiso ti ya ka lokana apa abiso non so de mobali ya bali yo vandi ana ndaku na libala esili pona yo esili donc olongi de mobali akomi na se na yo mobali akomi papier donc oza okomi neto manipuler mobali non to bongisa basa mabala yongo to mona ba papier belo mona ka boye papa banene ko yanda ku 16h
tant papa aussi ça n'est musala avant et nenda ku 16h ayebo akuti désordre na ndako mama vandi na kuna ba camarade na solo na bango beta na bango solo tom suku tazana pété papa yebo akuti ndako désordre tant akuta kuna chambre pour ça akuta na chambre zati donc pour ça na desati abima na yata ki nova na ba camarade na ye wana nda ko se sentir à l'aise mobile wa uta musala yebo tilanga bilo et comme moi nda bando servir ye moi nda bando servir papa non 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 yo maman musala noni est-ce que papa balaki mwana to balaki yo mama abala ye mwana ti donc faut to respecter okoza otala boyo moni ba semeki ba ye yo ni nongo ba ya ni nongo bango bazaka mke pananga na bandoko na bango bavanda te te bongo te ba mama to bongisa na comportement wana o mona boye mobile tom ça zaki ande ko sala bien ande ko sala place mo ya bien après ko comme tant mo boye mobile moi baisse mo boye mobile place ande ko sala a ça so mbongo ande ko ça so bongo te yo moi c'est comme ko zo mbongo au delà ya mobile dans le cas yo salaire no ekomi likolo par rapport ya mobile a son valeur te pas non donc bande comme mobile nanda ko no bakoyati nanda kuno bakoyati semi obima na okobima lokwa yo komi daki yo poko mozo mbongo ebele na ndenge na obimi na yo keno ambiance na ba camarade oya bwe mobala tu na yo osela nga nini nini ngo na yande prison yongo mona sko tant mobala mona bongo nyoso anuzo sala wana nyoso ano sala mabima be ano kobima no okena yo okipete tant mobala oya bwe azongi na ndako komi kete mwana to semeki a servir ye non monate leki na omo pena ko tikele mobile te servir ye ngana bimi na ngana ke na ambiance na ngala ba camarade na nga lobi ka leki na mto beto kudeta lobi ka ba camarade ya no tambo ba bonde ba beto kudeta to boite ba camarade ba na ba mpe mabeti bazan ba mpe mabeti mais il faut que tala camarade no zanai bango nyonso bazandenge moroti lelo mona ke te baninga na ba oto bana tatanga passe o pena baninga nga oto tanga na bango to zaka na bango jamais ba ko trahir nga jamais ba ko sanga mabe ka bango na lobi to mona ngo ba histoire vraie to mona ngo salama camarade wana te azaki na ye wana pire ye mais pire ye wana kandi mtabuto loko libala ye wana ndi mtapesa ko passe pour nini non ozo kipe no yete ce comme ninga tali ye mtukuta vanda na yazo na epina place na bien bo avanda mais tama ambasala mobala ngotala ce comme mobile tango okindi ba mamunyo so no mona mabiwa no sala yiwana okindi na ye tanga kebo akuta na ye na ujana ba mama tanga okene akuta na ujana oyebi ba ujana na ndi basala ujana pina papa pina boye ujana récupérer wa cirque azonga sunanda uzasir tanga ke kuna boye ujana chele ma yasukule makulu alongo le lamba ayambi bien ndeni journée ndeni boye atikali porta la kasono bina zonga kuna nanda kutana kuma nanda ko tongo lo boni boye ko oyebi ko te bloko zalate nini ngo mais tanga zalaki no na mbongo zaki bieli tango mona yeke ya bisaki ko bikena kata saki ana mwa 1000 ezanga te mwa 2000 mwa 5000 dollars ezanga te na kata saki wana oyamba ina esengo mais tango moni yeke mwa mbongo wana ko minongo ko kita asunelo tenga kuna ko mozo mbongo ko leka so tinga pe na ko minanga na ba agenda na mwa boye ku na linga na mwa ministre na mwa boye mwa député na mwa boye na kanga na déjà donc so na yise ba sanza ni ba mbongo basa mabala to changer comportement mibali yango moni ki mibali bazo kima o mona mbala komi na basi o kanke yo non nanda ko za première bande et deuxième bande azali troisième bande azali tina quatrième bande ba oyo bazo tika tan wana nyosa niza banani isaka biso moko yo moko mama oyeba ko gérer te yo moko nanda kuna libalo oyebi ko gérer te oyebi ko gérer mobile te oyebi ko gérer basemeki te oyebi ko gérer banati mobile okeli banda tindini donc to changer nos comportement yango na pesko banda na biso tozobota bazolanda ka comportement wana omona boy mona mo ya mukie oteli mona wa mukie oyo makambo loba o to msuna yo mokutu mukolo ki matoi pasi kangi opena matoi pourtant na éducation bizarre moti
Maman biso maman biso te moi kinda ne so abimi na yake na ambiance na na ngolo ba papa ku so abimi ba ke na donc papa tango kende na yake kuna kipa ujana na ujana kuna as no akipe na papa bien servir bien tango yana nda kuna ba ku tini bilo eza ngoti tam so komi ko te mwana ndela muka oya bu mama la muka servir papa nana mkayo kelekta wando belela mwana yaka nano ezono biloko na kecha papa bino bilo na mesanga ya lembi na ngala tango tele mate. Est-ce que ba maman na biso akala ba bande ko se comporter bon tous on a un exemple ba maman na biso akala tous on a un exemple ba maman na biso akala yango moni ba se belé ba vandi na banda kuna bango ti akokisi ba 40 ans azaka na ndako na bango et comme ba comme obengo sert à quartier ba sert à quartier na pona ni comportement za bien té comme sous mobile oya yeboye te ye na yeboye na nga na voix normale atel ka comportement abanene ko bomba bizaleli donc ka mun kana ko bima pa na bango comportement ba mo changer mama esili o muna ka mobile ko mo zeli so zela zela to patiente nanu non sama ka mo boy ande za boye mbongo ngona sanga la mbongo me fe na ya et comme moi no suka bo mobile on a déplacé dans mobile à voyager na besoin ser moko ser wana ba vandi na mobile abino mobile na vraiment mobile pena ko babandaki na ye tazaki na 6e on a na 6e des humanités a eu pe diplôme d'état ba kene université ti ba vanda ka les jours mobile yaki ko se présenter pas ba mwasi tant ka ko se présenter pas ba mwasi moi ça misi bizalé l'ignorance abimisi bizaleli parce que mobile peut ando comprendre moi ça zaki boité mais a changé comportement na ndinga zaki bosi ça subumuti moi ça changé bizaleli et loko nino esaliki moi si a changé mobile ande ko comprendre été moi ando comprendre été amoka atuni mo baninga na non comprendre te bota non moi si nanga bota la tala bon ba camarade lipe ya bien bazalaka mabe pe bazalaka ba esipe master na bango ate ko ke non ba vitesse te ke o kende bosa aussi c'est mama nyonso landela nan nzoke zaki non pe la fille ya banene pe kande ko bomba andeni ka ko bomba zila ka kite mukuka mobala ko yamba mo ka bimisi bizali mobala landela te na ke ka ko bala mobali pasa nini akepe na famille pesi ba biloko nyonso ndenge ezalaka kutimie tout asali kutimie civil basaliti mobali ndamba vandi na mwasi bavanda mwasi comportement ka bizarre mobali ebisi mwasi na déplacer mobali atali omona ndinga okabona na mwasi te bande ko mobali nanda ko bayate so bande ko mobali baye bwa bandoki boza boye bolinga ngate boye no makambo zo bima kaka donc bande ko mobali baye make makolo na biso nanda ko tokati to koya lisusu ti so to za posa ndeko na biso to ndokuta na ndeko na biso libanda so to bengi ndeko na biso esika ya ozala ye to ndeko na biso ye place biso to ozala donc awa na ndako to bando ya lisuti mobali atali ke na bandeko na ngai to yoka na lisuti pona mwasi simba te mwasi ayaki akutinga na bandeko na nga jamais mwasi akokabola nga na bandeko na ngai mobali a créé voyage mo boye mwasi na voyager mobala c'est nini ayeko voyager et ko kendi mobala ki ezaki te bona zonga donc mobala ki akena vraiment quoi ki avant de abinga na moi ndenge nini mwana ndenge nini mwana za bien mwana ndeni atinda biloko nyonso mwana mama nyonso salaka et ko koma tamo robo mobala bengi pena mwasi ayesi mwasi moni nyonso tikala na ona ndako ba bien nyonso tikala na na tikilo na posa eloko ti nga ko konta sute ne na zabu place na za awa na bali deja na za dia na mwasi na ngai mwasi leli alembi o lela yo na nani mobali ya bisa binyoso eza comportement na eza bizarre mwasi tanga moni bongo akimi wapi ipa basemiki akeba bandeka mobali ba ebisie tant to bandeka ko na ndako no banda ofinga biso tant to bandeka ko ya kuno bandeka ko imilie biso na miso abantu ndoko mo so lokolo mo na biso ti siko lelo tant mobali a décision ne ozo ya pa na biso to lobani biso tana likamba lobate tona ne loko lobate donc mobali ke ya bali ser wana atikala
atikala pe bis bande ko basi vraiment na comprendre raté oye na famille ya bato comme oluka ki bato na bapanzana o comme oluka bato bapanzana eloko nini salaka elo okuti bena bato bazana wanga bon terme bala ka bien ambiance bien makamnyoso bien donc kaka yo koti na famille ya bato oyemba mwa okukabola etango kaboli wana o bénéficier na nini oko bénéficier na nini bandeko ya basi eza na nzembo bayemba ki bandeko ya basi balingaka basa basi ya bandeko banani balingaka basa bandeko ya mibali te eza bango nyonso ti to msu boyebi te mwasi ngo asala ya nini mpo balinga ye te mwasi ngo asala ya nini mpo balinga ye te eza na basi mosusu tel pena ke te avandaka na basemeki na ye so bayebi so te ke wana semeki ondima te non avandaka na basemeki ne lokwa bandeko na ye azwaka bango lokwa bandeko na ye et pourquoi pas yo mto olanda ngai ose comportaka mabe na ndako wana libala ose comportaka bien ti na basemeki na yo o change ozwa te bizeli ata ya bamama kala wana nde bandeko vanda bamama kala baza na luzitu luzitu pena bakongo balobaka tanga moni pena bapaya baye basemeki ne azolengela bango bike oyo nde mibali na nga soki na miko osala erreur moko a mabe non bandeko ya basi vraiment azobeta sete likambo oyo eza bato babengi bato ebele bazodeklare même na bino bandeko na biso ya basi boza na poto mobali alongwe poto ayekina ye kobala yo ntango akomi mina na poto na poto esili na change siko comportement bimisa siko manzaka mpo nakomi deya na poto na bimisa siko manzaka mpo azoka mobali ameki ka anake funda ye 100 mètres na poto kuna mobali amona ye basi ti na poto wana baso bando kongelangela na mona bonti amona ye ka yo mtu azalaki na kini ayaye kolongola o na kini amemi o na poto ntango okoma kuna na poto te na balukela ye na sala boye mpo ana mwa dire te mpo soki alobi na poto mwasi nde mutu azalaka likolo yo bimi okei mobali atikala osala mosala mobali atikala osala boye so mobali adeklare boye la police mobali adeklare boye la police mama wana eza bamalédiction eza bamalédiction ovanda eto mosu ndeko ovanda so mpe wapa ngwana bakote kuna pasi ani etondaka mai me mobali atali ba o wana nyonso wana te baza na poto kuna atali ba wana baza na mbongo te aye landi otie mpa na bino aye apesi honneur wana aye quand même bandeko ya basi ntango tozoloba boye parce que mibali ebele babengi badeklare pourquoi pas côté ya basi na biso peut-être biso mo côté ya bango boye bazokoka te soit bango basi ngo bazoteya bango baoyoka te nde bazalaki na posa nano tolobela bango nanu toteya topesa conseil na bandeko na biso basi base comportaka bongo mama poto ntango okende kuna mutu ndamemaki to aloko otaliki ete nana mobali na nga na mbongo esili nonde ezana ndeko ya boye nana posa 100 francs nana posa mwa 1000 francs nana posa mwa $100 mo benanga selo mobwe ozongo pa nani ekomi to mso benga ya nona ndemo ya kuzi boso na ya nona ndemo ye muta ye bate mosa yoka te ye zo benga ona pembeni mupanzi bendi mo na poshi makenda mo na tamona te est-ce que tant yo kuta ki bango na famille wana bazala ki bongo okute bon ambiance na mo tika bon ambiance na bango tika bango ambiance na bango yo pe kota kaka ndi na ambiance wana okozala bien bozala bien mabe monte ezala yo ye libala ezala ndeko mo ya mwasa ye libala bavani na mbala ki fiança ka bandeko te mwasa za bien te ya bala eko bovanda te alobaka te azabwe abomba ki bizali wana eza histoire vraie na obiete la bino eza histoire vraie ngamo ko pe na assistant na mariage wana bandeko basepeli na mwasi te aza bien tovanda mobali pa lobi bon lokola ngai nazala nga na mwasi te mais nazala nga na bana ngai nazala bana nga misatu kana na bana nga misatu mwasi azala mwana na epi moko bon promi te nazoka mwasi na bala tovanda tosangisa bana mobali awumela te mobali asala pe place bien awumela te awumisa makambo te akenda mama ka bala mwasi
abala mwasi wana donc otala pena ki otala yo mo otali mariage obi mariage o ya ministre o ya nani asala nyonso mobali akosala azwi mwasi babandi ovana na mwasi bandeko demo ekokaki te film ebandi na famille demo ekokaki te film ebandi na famille oyoka makambo ebandi bana soki baye kuna oya ye nde baza bana oya mobali baza bana te non oya mobali osana bango ok na bango wapi non amona bango kwa bilote so bana mobali mba loba boy mais bana mobali na baza peka bana avant mobali na bala ondimaki de bana wana ondima bana wana so papa na bango aza na sur place bana na ngana linga bango tant papa bango ko kende kaka pesi mukongo yo imbécile obandi ko finga mwana tala mwana nga simbelo ko simba te ko simba to sa ko simbelo te mwana nga mtaza ko simbelo guerre ebanda na famille kota na famille wana ya na sabino ya osakana te ebande ko ya mobile tomba yeba yoki makambo wana ba yeba vandisa mwasi bitumbe bima na ndako wana je vous dis bitumbe bima wana ya osakana to kapena ko pesi mbwa boite mazui mbwa boite azui à partir ya wana mobali akoma na kwena ye na mwasi bandeko batika na kwena bango ekoma ti famille pena bavanda ba papa ba bengi ba parents ba benga mwasi esi aboyi okete mobali pe lokwa déjà mwasi déjà ça keke bandeko ba yeki awa ba singa kinga ba lobaki na nga ba lobaki na nga boye mobali pe azaki na maîtrise te akei ba bandeko na ye guerre ke kuna osakana ti babebani na façon moko osakana te mobali esi bandeko ne ngana bino to yoka na asu te ngana bino esili botika ngana vana na mwasi na ngai botika ngai ebo et comment pena so bakutena bandeko ne na nzela balekani so bakutena bandeko ne na nzela balekani parce yo mwasi tango mona bongo esepeli so esali o bien tango moni bongo esali o bien wana obeti maboko na gagner o lezaki nango posa yango na zwi bana wana oyo zo nyokola bana wana oyo linga te wana lobi et créer le problème et ko créer le problème teta ngoyena ndako wana ya papa na bango na oboti ti nano oboti ti ovandi tant mso pe kutunzambe pa opimelo pe kara pimelo pe mabotango donc eloko na obete la bino eza histoire vraie eza histoire vraie eza te ko li solo ka nini te eza histoire vraie donc basi botika biso pena basi to mekana ko changer to changer comportement na biso za kitoko te abima na biso za kitoko te donc façon na biso kaka to mo memelongo to komaka trop kilelo na sala ka po mokile mona nga ngai ndenga nde na leki ya mwasi ngai ezaka kitoko mena fete lia marate la fête n'a pas de boulot mangai. Tout changer comportement. C'est tout on a obéi à changer comportement. Bato ba bengi ngana lobela likambo oyo. Eza ba papa. Bana mibali, ba isinga la mignonne. Tout le monde a na ba pasteur, tout le monde a na ba nani, na ba musicien, tout le monde a ba nani, ba te belé tout le monde a ba mo. Mais pour nani to lobela no likambo oyo ya comportement bana basi. Bana mibali nde babengi ngai nyami bon non c'est pel sabino non c'est pel sa papa lokola basi na bino mibali nde babengi nga bato babengi bana mibali na mignonne yo loba no likambo yo lokola bayoka ka lokola balanda ka yo mingi peut-être na mateya na ndongo ko loba wana ba misu ba ko changer ngana lingi ndesiko bana mibali banda okomelanga moni makambo lobaki babenganga makambo lobaki en tout cas nga mwasi nga ndoko changer te nga fiancé na nga changer azaki na comportement mo boye akoma boye mwasi na mususu mona pena ko fiancé ba wa fiancé ke o passer mo raté o moni ka nombre masango zo mela au lieu boza na projet moko na mobali yo zakana mobali toke na ko vanda boye toke na carré club toke kimbuta toke boye ndengo zo mela masangano ya libala ngade o mimelela ozo mimelela dia masangano oloza na eda boza na projet yo ozo mema mobali ka bokinda non na yo kapena ki mibali babengi ke omoni nga puto mwasi na nga boya changer mama yo mto tika nyonso tikela ka bonne
yo mtotike la bonne na osimbelo te ozima koloche likolo ozima nzaka no che milai nyoso tikeli bonne wana mkolezali akolelisa o ndima te olopineke boni okamnande kuzelo kwa mwana na ngai muto yozo aloka mwana lobe okoma mbanda na yo pe ye wana kandi mtabi miso libanda tango uzo nyoso tikela bonne ndengo tikeli bilamba mobali asokola ndengo tikeli biloko mobali alamba ndengo tikeli ndenge po tikeli mobali otikeli mobali tout changer ba mama bana basi tout changer comportement mobali ayebo ya bala obo atalika comportement no mabe mobali ayebeli combien tout changer comportement ceux qui n'ont pas baraton nanda kozui au raté éducation nanda na école to zore éducation na église peut to kenda kozaba éducation ba prière ba mama pezalaka tant on moni kozo kokate kenda na prière ba mama banda ko landa mate na ba mama banda landa mate ba mama ezapi na basi mususu azaka na bien azaka na abongisi na ependa ku na bien mais au mona mwasi yemo ko nzoto na yemoko ba bongisa ta suki na yi et un problème place avant de mon cas salité au comprendre te ezani mais so hotel mobile comme so mon mobile yemo ka ya komia simbi kombo bongisi abandi ko kanisa biloko mwasi mususu mona la mukina tongo mobile moko abengi ngai abi mwasi nanga soko la mukina tongo ala mukana liputa ndeka azana liputa na senge na ke musala ta onozonga 16h no yo kute kande na tika ki na tongo poso na kuta ki na tika ki na tongo kana liputa na senge ona eko kute nango a sokola na misu na ngai boni boyeko ya kufingisa baninga basi mobali kuma opesi na ganda kuna yana baninga na ebo mwana baninga yana ndako zati kwa bikende na tika mwasi na liputa na senge na tongo yana bina ki musala tant no yo zonga na 16h 17h on na okuteka na liputa na senge tango amona ngako mo Lucas ko na ki ko sokola na ya tango beta mwa misu kuna ba moni ujana na so afanda la tele mo lo mo bo vandi na yi oza sune sika akei ya mama akei mama okay no ipaito na pesa okay ti ozani sika okay to la mkina tongo papa ke sala musala na 6 ans musala na obongama oyebi kete papa ya ka 16 kaninga ka 16 wana obeti mo jipi na yo moi to mo mbati no mo kiloti no mo bo vandi mo bodi no to sengle o vandi tango zika manyovi no chenelo ngozi mo crayon pa o dessiner ba bataka crayon o dessiner ka elongi no tala o mona pena ko papa yebo akoma otuna no bana ko mo bendera mo la moko ya mama abina bimaki mama abina bimaki au moins que mobile ya comme moi son na moni so clair te on ira comme ko bime ngaso na zato mo ya boya bimi mama lobe mo na papa ninga ya 15h na ndako akoko sana malade na musala bi pena ki te obela po zonga ndako aye 12h moi ni no tala ka ki mo sa za ki boite akomi boendinge nini moi sa komi o ya boyo kute o kende me pa ite me opesika mobile vertige azo pena vertige poka ya kuto beti mo sengle na o ula tsonga li papa na o vandi do si se musala mo kamno no si sa ko vandi o décorer ka elongi no vandi no mama yo zala kaka po décorer lo no tshamo poudre na elongi o benda mo suki na yo il faut na ka bo bima to ke l'église be bo bima bo ke de fête ndo bongi se longi ndo sali bo tango za ko mitika bongo tango za ko mitika ka bongo mitiki na yo naza ka bwe mobile ya kuta ko kana liputana ka liputa moko no chanza ngo pete liputana kana sengle wana yango ko zala no depuis tango ti 16h yango na ko zala nango mona banda tango ti 16h kana ngo balo bilamba na musala bilamba na sala musala yango na sa musala mama boniko boni boy merci tombola soko kena tombola kuna te 500 ozomo ba sengle no ya bien ba 500 ba 1000 francs wana ezala kanango oluki mo ba kiloti nao tala bo mwila million nga vanda so va ina ndako na vanda na beti kiloti nanga mwelo nanga mo bina vanda za nga lezi siko yo kamutema pasi pwani sala nini tango vanda taza yo moko vandi na yo moko ulati mwelo no mo ya bien vandi non tozo
kende déjà malé mais na moi déjà ingénieur Valmi lui et kuna derrière ma caméra avant il y a que ça là déjà signe kuna donc lelo ezaki juste maté ya basi ba maman na singi bino bolimbisi na zapina na posa ba papa ba benganga ndenge ba benga liboso ba benganga lisusu ke na banda ko apena to moni changement côté yo mama ozala kakula mki na tongo na liputa wana na sengle wana ovandi na ngoti 16h papa ya kaka 16h akuta kuna liputa wana kana sengle wana tanga ko yamba moko libanda abando yelo na ndako 22h 23h porta la kaso ya yo kutoka pour cette que on attend ayo kutoka na position wana to changer comportement to tika ko kimisa mibali na biso comme rakete mibali jo msuna zo leka nzela na oka bato azoganga nzambe na mibali nyonso bakufa na mo basi batikala mibali bakufa po anini na tuni bango pena bana basi tuni mibali bakufa po anini te mibali bazama kama be mibali bazama kama be ezaka kabali abali wana est-ce que botuna ki mona mobali wana abali basi bele wana botuna ki nini lekaki est-ce que boyebi loko nini lekai na ndako pona kena ki kobala mwasi musuli bana ba makambo ngo nyonso yango tozoloba to mobali wana ndako moni mwasi makambo lengi te olinga bande ko na ete olinga loba boye te donc yo koma likolo ya mwasi ya mobali okoma likolo mobali azana droit loba te po nini po za salaire likolo mobali azaka $200 ou $500 donc mobali azana moi dire te bande ko mobali bakoya na ndako ti yango zo mona makambo zo koma ba mabali zo kufa ebele ba divorce komi ebele soko kina omona bangwana ba tribunal wana bazoke kosamba nini otuna obo divorce tozo ba ela nini mama moko ya bisinga nazo comprendre te ba divorce zo ya ebele mama nani mama motema juge motema na la pese mbote sika zali abi na yebi te ba divorce leke bele mabali zo sala maka chaque jour et puis ba divorce toujours donc ndenge za onyoso mulongo etandami divorce ba bango nyoso na ba yeka pona divorce na yo ka motema passe dans na mona donc na yo ka mamba bongo place na mama na zo expliquer nga esala nga motema passe ba divorce na pona nini eza ba divorce msu eza ka biso mo ndi basi batozo créer pour mobali atel na bi eza lokwa Naomi pesa passe ngamo Naomi nyokola na bandeko nanga to kabona likolo na ye makambo mabeka ka ye nyonso mabeka ka ye mama mobali akokenda kotika yo mobali akokenda kotika mobali soko zana ayo de okoma kina Z mobali azana na moko tonka mobali abandi boyo bizela yebi koloba te zelanga na loba mobali oloba na kasa chambre de obimako kumdia na baba lo finga Skotongo bina baba lo finga batondo tondi si pena bato kondo ngo finga mobali après lobby ba moni bino nana mazoba yo nana mazoba mama batu ko ba koma ose comme naso ole kana jabo mutako mola tsu musapi ole ka kuna mutache munako ye wana leki apo ba kete ba fiya ba fina biso ba la songi musana mo kinda ko tunganga ba ke kotongo te bazoloba ndi bazobo sala ndako na liba donc tout changer comportement tout changer vraiment comportement na yebi ke ba papa ba benga kingai bande ko mibali nyoso ba benga kingai vraiment merci na bino bo continuer toujours ko benga et puis bo s'abonner bo partager na bande ko misusu. Non, merci beaucoup Nabino Nyonso, vraiment merci beaucoup Nabino Nyonso. Vous s'abonner massivement à Gemidor Télévision. Vous s'abonner à Gemidor Télévision. Merci na maman Véro Mutendo, Bayres Nangai, maman Véro Mutendo, merci beaucoup na ba conseil na yo. Et moi blom susu yem ta koti saka kota ngo penoka mangamo boy donc merci beaucoup na ye maman. Donc oumela na yo na bosanité pedi fonda. Donc, bino nyonso mama linga bino mingi ba meilleur V to fete bien maman soko zakaka bien na papa toza ba mama ba fête o mona ka bovandi boyeka surprise yo mo peno ndima kiteki papa mutakosela akosala eloko wana changer ka comportement soko changer comportement mona kama nyonso ndenge esani eke malam donc na moni ke to komi na suka ya émission na biso vraiment merci beaucoup na bino nyonso na basi mibali nyonso ba obenga nga bazokoma vraiment merci na bino nyonso na linga bino mingi merci à mon boss de Ondinga
Ah, mon boss de Ondinga Mutakambara $100 na boule à 100 francs. Eh, pour mon nom déjà. Alors, peut $100 et sur son bonbon. Donc, merci beaucoup. Et si Kazali, vraiment, Nzamba Bakisilo, et Belo et Zanga qui vont m'abakisa. Merci à mon grand frère Trésor Poudi. Mon grand frère Trésor Poudi, papa chéri, mon papa d'amour, j'ai peint Poudi, famille Poudi Mobimba, famille Kikunga, famille Mundele, na bossa noté famille Kikila. Donc bino nyonso, na lingara bino il y a trop beau s'abonner massivement. Maman to changer comportement et que ça l'a bien ma casse vraiment. Merci na ba bébé na ngai Marina Miradi hein na bosani binote vraiment. Merci na lela bino ya trop to kutani na mbala sima. Au revoir. Merci na équipe technique Jami d'Or télévision na mona sima caméra famille lui mbala mundo molai na moni héritier na bosani les grands monteurs. Il y a pardon la Glody Mesa. Glody Mesa, un petit peu qu'on fêter anniversaire, on a karaté vraiment. Tous ceux qui vont te lier, qui te mêlent, qui vont manger anniversaire, on sait qui te comment on va s'acanater. Pardon, j'ai mis dans TV toujours tomata, tozaka likolo. Yo, na bison de boé, to katao. Bye.